Très bien. Allez, merci pour la troisième partie. Boza et Belé, Liboso TV Nabino, Bovanda Kimia, Sangwazali. Samedi, édition spéciale à partir de 18h, 19h. La conférence, moi-même je serai là à partir de 18h. Donc, les samedis, on sera là avec Joe Fé. C'est moi qui sera l'invité sur ce dossier. Dossier à kidnapping. À partir samedi. 18h, téléphone ouvert. Congolais, il faut s'exprimer sur cette question. Je vais parler de choses ce samedi. Ne ratez pas ces rendez-vous samedi à partir de 19h. Joe Fé va recevoir Sango. Ngai Moko vous allez inviter. Nous t'avons présenté Joe Fé Guy Bochard, mais Ngai n'est invité. Je vais parler, puis on va mettre les téléphones opérationnels pour permettre aux Congolais de s'exprimer sur cette question. Trop, c'est trop. Allez, on va prendre troisième partie de l'émission. Je vais prendre d'abord les informations du jour, très rapidement. Tête à tête, Mouzitou Kadima rien ne rassure la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Kinshasa, arrestation des kidnappeurs, plus question d'aller avec ces criminels là où on ne sait pas suivre l'évolution de leur dossier. Le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ituri, les groupes d'autodéfense Ouazalendo signe une libération des 28 personnes des mains des ADF. Ituri, l'armée met la main sur un seigneur de guerre à Mambasa. Nord Kivu, la société civile de Niragongo s'inquiète du sort des 30 personnes enlevées par des présumés rebelles du M23. Kinshasa, l'Union européenne réaffirme son soutien aux efforts des différents mécanismes régionaux pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 9e jeu de la francophonie des plans sécuritaires et sanitaires déjà mis en place selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Congo central, un groupe de jeunes crée l'insécurité à Lulalumene. Une communication de la police. Kinshasa, un kidnappeur arrêté confirme être recruté pour les trafics d'organes humains. Alors, Maniema, la maternité de l'hôpital général de Kasongo doté du matériel médical. Avant-dernière information, kidnapping à Kinshasa, 3 voitures des marques Toyota, IST, 7 motos, 5 machettes, une arme AK-47 et une ciselle et une cagoule arrachée aux criminels. On va boucler avec cette note. Kinshasa, visé par une motion de déchéance, Godempo y réclame un repos médical intellectuel de 45 jours. Allez, merci beaucoup. On va prendre nos deux amis. Barouani Ishimbo Tonga Obed, secrétaire général adjoint chargé de la communication et relations publiques du parti Biso Peuple. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango, bonjour Nabalandinho so Obazali Kolondabiso na bosso na politique na mokolo lelo. Très bien, Nangambo na Monindeko Belio Longomba Cédric, secrétaire général adjoint chargé à stratégie et politique. Vous avez monté quoi hein? Longomba. Oui. Mbote na yo. Mbote mingi papa Sango, mbote na bana mboka nyonso ba membre ya Biso Peuple, pe mbote mingi na balandi nyonso ya émission monene bosolo na politique. Vous allez secrétaire général chargé à stratégie et politique, il y a parti Biso, il y a Biso Peuple. Biso Peuple. Biso Peuple. 910 partis politiques na Congo lelo. Na kati na ngope, to Biso kuti pe Biso Peuple. Pourquoi il fallait créer parti politique? IDPS ezali. SID ezali. Palou ya Kizenga de heureuse mémoire ezali. PPRD ya Kabila ezali. UNC ya Kamere. Pe ba parti ya bongo na bongo. Pourquoi il fallait kakakoya ko créer lelo Biso Peuple? Tina ko sala penze loko ya parti politique ya sika. Tina ngoza gini. Na lingomba na biso monene politique to bengi Biso Peuple. Tozali ko beta sete na likambo etali makanisi ya sika. Ya solo tata Sango ba parti ezali ebele ndenge oti kotanga kasi Biso Peuple toye na particularité na biso. Yango to résumé yango na makanisi ya sika. Tozu yango wapi? Tozu yango a partir ya idéologie na biso oyo bato nyonso pe bakoki kozala na yango kasi pa na biso tozali ba socio-démocrate. Na nzela idéologie wana nde to tirer makanisi ya sika pe to sali ba projet ba plan d'action to monike ezali malamu to tia cadre oye ko sangisa ba congolais
pona ko mema makanisi wana liboso. Alors que IDPS pesa socio-démocratique. Exactement. Pourquoi beaucoup tina IDPS? Toko sangana kuna liboso quelque part tant toko beta masolo ko comprendre. Donc, mais pour l'instant, il y a un parti politique créé pour des besoins électoraux. Tozali parti politique créé pour des besoins électoraux te pourtant toko sala développement okomona ke tozana ba mission na biso oyo peut-être kokanité na bande ko mususu. Tozana ba particularité na biso. Comme particularité. On va aller to kana vif à sujet. Exactement. Nino bozana ngo IDPS sezana ngote. Boye po corriger IDPS na nini. Biso déjà na ebandeli ya masano soko ye na siège na biso ezala ya Kisasa ezala ya ba province okokuta chaque jour bato batondi non po babeta kaka politique mais po ba ye ko la pe misala ya maboko wana ezali particularité monene yango wana makanisi ya sika wana ezali pa moko monene oyo biso to marquer soki otamboli na ba siège nyonso ya ba parti ebele okokuta yango te tozola kisa bato misala ya maboko bato bazo yekola ko sala ba désinfectant bato bazo yekola ko sala mikate bato bazo yekola ko kangasuki bato bazo yekola même ba formation ya make-up bato bazo yekola ko kumba mituka tout ça tolingi nini tolingi to longola moto na bomo ya ko senga senga parce que loko nezo leka na ba parti politique ebele lelo président ya parti politique azali considéré lokola mwanzambe moko ya muke présence naye elakisi solution na ba problème ya ba membre nyonso ya parti. Donc ande président ya parti politique azali pe membre lokola ba membre nyonso tout. Mais eloko simba ka parti ezali nini? Ezali idéologie ya parti na plan d'action na yango ezalaka na kati ya projet de société. Yango epa na biso na parti na biso peuple président ya biso na parti azali membre lokola ngai azali membre lokola bandeko yo baza awate na biso kasi eloko ya motu ya tolingi bomo ya congolais bomo ya ba membre na biso et vivre vraiment différence par rapport na ba parti mususu voilà. Na boité mais na lobi que na ndenge ba famille politique ezaya ko kabwana mboka na biso soko lobeli likambo ya idéologie eloko toko bundisa au pluralisme leki parti politique 910 et leki est belé. Motomo akondima yangote parce que bino ne bo créer parti politique to le makambo ambition en 2023 bozana o bozokana. Déjà boleki na nombre à siège ba parti politique c'est de trop. Yango na bino boy. Yo lobi bozali ba socio-démocrate. IDP c'est appelé socio-démocrate. Même PPRD, pas appelé ba socio-démocrate. Pourquoi yo na parti na bino bo préférez ko kota na PPRD te na IDPS te bon même ba réforme o na ba proposition pour que faire asseoir parti na place qui va créer à bino. Donc chaque chaque Congolais aura son parti politique. Et le Kwaliboso Tata Sango et Seigneur Likoyeba ke moto nyonso azali na oto benga kana français azali na vocation ya kosala parti politique te. Kasi na ba oyo bazali na vocation ya kosala parti politique bazali pe na vision oyo etinda kabango basala parti politique ndenge moko epa na biso na parti na biso oyo to bengi biso peuple tozali na makanisi tozali na vision oyo etindi biso to sala parti politique oui, et ça mabete ekesa na ba parti mususu notamment na méthode na biso ya mosala okoya ko comprendre que biso peuple ezali kaka ba slogan te ezali réellement makanisi ya sika. Ndeko, est-ce que Tony Toloba que ba parti politique socialiste démocrate au bino bomoni avant et échoué na mission nango voilà pourquoi boye na nouvelle stratégie ya sika. Bon, likambo yo nanu ya ba parti politique koko mebele il faut boye ba que pendant un moment dans l'histoire de notre pays ça a été un combat pour la classe politique de l'époque. Na banzi bobo sanité ke na mboka oyo tozalaika bobele c'est la partie moko impère obotami oza na parti état okoli oza na parti état et il a fallu que le père de la démocratie comme je peux les appeler les pionniers même de la démocratie babunda poto zwa eloko babengi pluralisme politique o lelo ememi biso tina 910 partis politiques ozali koloba sika on a 200 na 910 partis politiques wana toye comment l'appelle biso peuple mais pourquoi biso peuple a quotité na ba parti akala lolengi oti ko tuna nga yawa ezali po toye na likanisi moko approche moko ya sika
mais aussi tomoni était likaniso ya ba père ya démocratie ou ezalaki ya komema lolenge mususu ya kokamba mboka ezali un peu dévié, c'est-à-dire que les partis politiques na visage actuel ya mboka ezali ko se baser pas sur l'idéologie mais sur des personnes ou de personnalités. Oyo vocabulaire même ya sikekoti na politique na biso ya autorité morale. Alors comment na likambo wana biso peuple ta on peut biso toye ko botama to linginde to zonga na naissance ou bien na idéologie de départ ya ba père fondateur. Oyo tozali basé non pas sur un individu mais plutôt tozali basé sur une idéologie. De biso peuple toye na makanisi ya sika. Na kati ya makanisi ya sika wana po tant to lobby toza ba socio-démocrate elingi koloba tozali ko sala ete so tozali ko bunda po social ya population eba na komata na nzela ya démocratie. Na kati ya nzela ya démocratie wana pona batu ba yeba na ko changer vie sociale yeba na ko changer toye ko diagnostiquer to sali moi diagnostic ya population to pe ya société na biso toye ko mona ete misala ezalité mais misala ngo soki tozelia ngo ka pa l'état eko umela mingi et seigneur lito ça l'entrepreneuriat mais entrepreneuriat préalable ezali formation de biso peuple ayela makanisa sika atie mokoloto na formation ya ngwala ndeko belo outi kolobelango na kati biso peuple to dans le département mobimba formation ezali ko former non seulement ba membre na biso parce que ba onyo su ba yaka na ba formation na mais tozali ouvert pour tout biso peuple tozali ouvert na tout le monde bazali koya kolanda formation na objectif que baye ba ko sala moi eloko pona ko créer richesse. Pourquoi il fallait qu'on crée parti lelo? Pourquoi depuis kala bo créer kité? Ah, wala ezali motuna malamu. Pourquoi lelo? Boyebi likanisi ezali ko botama na ndenge batu bazali ko bika. Lelo oyo na uti ko ebisa yo ete tosali diagnostic. Lelo yo pasio ezali lelo. Eza pasio ezala ki lobité. Pasango. Nzala o tozana yango lelo ba problème on a landa ki yo a ozali kolobe makambo ya klampi. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qui ont été il y a de cela quelques années. Donc la situation s'est dégradée. Ils ont s'est dégradé de plus en plus et mais aussi tant que sali diagnostic ya o nyo to moni opportunité. Ezali pour la biso peuple aya ko impulser likanisia sikana koloba batu tope population et se prendre en charge et ça l'entrepreneuriat to beta moi mokolo to moi ici kawana pona kotala soki makambo ko changer pe ko changer donne ya social ya ba congolais parti yango ebotami ka mbulo te biso peuple ebotami mbulo te lelo biso peuple aza déjà na bambula bambula boni parti ya kala e umeli wapi na makanisi ya moto umela ki na bonzoto boye salamika non na bonzoto boye to ye na plateau na yo lelo kasi biso peuple aza na mbula misato ya existence na ye ndani mokolo parti politique mokolo parti oyo azali mwana mboka abotami na Congo asali ba étude na ye na Congo azali pe ko sala misala na ye ya maboko na mboka Congo soki lelo okei kokutana na ye okomona ke ye azali ko encadrer bana oyo babengaka bango na lopoto ba fumer aza ko encadrer bango aza ko sunga ba mosusu même na nzela ya kosala babilanga azali moto oyo tokoki ko lukayete ayebani na Congo mobimba kasi eloko moko na lingaki na souligner papa Sango na biso peuple président ya parti to présidente ya parti azali kolo parti te azali moto ayeko kamba likanisi to vision sima ya mikolo ndenge statut na biso elobi soki manda na ekoki ye aleki moto mosusu aye talati na biso tolingaka ko insister te sur kombo ya ba individu tolingaka mingi kombo ya parti pe misala tozali ko sala e matali ezali présidium ezala périodique papa bino mo bolobi ke za rotatif to lo balingala mais to lo bape makambo bato wa comprendre exact c'est-à-dire au lobby na kati entreprise bosolo yebani directeur général azali assistant azali directeur à cabinet directeur technique azali ezali administration ate ko la rotatif même na la muka Fayulu azalaki na présidence à une période soka silisi mozito azu soki mozito asilisi to pesi Fayulu et nani Katumbi après Katumbi bemba ezaki rotation likambo rotation ezana problème te wana eza stratégie en interne. L'actuellement présidium Nabino. Pour l'instant, président y a parti Nabiso, to président y a parti Nabiso, kombo nae Nkola Sandrine.
Kola Sandrine. Voilà. Azaka na Kisasa. Azana Kisasa mwana mboka. Très bien. Ah oui. Allez, parti et botami, et zobotama na courant de pensée. Soit aux à gauche, soit à droite. Tout le langage à Congo, soit aux en opposition, soit na majorité. Ça fait 3 ans parti na bino zawapi. Bozala Fayulu, na Matata, na Katumbi, na Tshisekedi bozawapi. D'abord na lingi to bandana e bandeli ya likanisi. Parce que likanisi e outi na komona lo lenge peuple congolais azakobika. Pe komona oyo tokokaki kosala meto sala kite pour que peuple a rehaussé moins niveau social na emuke. Likanisi wana etinda ki biso to sala yango meto tala ki pe bloc ni tokokende. Soki tokei kotoyo est-ce que tokosala musala yango na ndenge sengeli? Est-ce que makanisi ya bandeko baza kotoyo na bloc ya opposition est-ce que ezali penza malamu pona kosunga population to ezali likambo ya soki nga naza na kiti et la kisi ke naza na mayele naza na expérience na yebi mais soki moto mosusu aye na kiti nga na komi na opposition c'est que moto aza na kiti sikon to na majorité aza mayele mingi te. Alors biso tolobi non tozui approche ya ko accompagner mokonzi ya mboka yango parti na biso ezali na kati ya union sacrée. Lokola union sacrée ezali regroupement monene ba parti ezali ebele to keili susu na moi profondeur to lobi to zape na regroupement na biso to ko beta pe lisolo ezali IDPS Kibasa et allié. Voilà na kati ya mangomba wana de biso peuple azali ko kokisa vision ya mokonzi ya mboka. Voilà. C'est-à-dire besoin de l'union sacrée. Besoin de l'union sacrée. Alors, si besoin de l'union sacrée, ça sera peut-être une contradiction de Barouani Shibo. Olobia que le constat fait sur terrain, la situation que nous avons aujourd'hui, la situation qui s'est dégradée du jour au jour. Par rapport à la situation il y a quelques années. Cela stipule que Félix Tshisekedi a tué son pays. Cela stipule que Félix Tshisekedi a aidé Kobebi Samboka, même Valero Kabila Tika qui a manqué, Félix a aidé Kobebi Samboka. Sur base de ça, on a créé parti politique. Premièrement, la ligne peut-être na éclaircir ba propos nangai ceux qui ont compris ingate ou bien ba landina biso ba comprendre ingate na lobaki biso peuple et ça là qui constat yango ezali kotala a été population congolaise en général bazali na posa ya kozala soutenir na o état social. Ça c'est un fait, on ne peut pas se le cacher. Mais à koloba ke ba dégradation non, bien au contraire, nga la banzi était lelo makambo ezali nde ko meka ko banda ko tambola moi malamu par rapport à ndenge tozalaki. Mais pour la kochite na deuxième na question na o ya mibale pour la nini toponi kozalana président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Oebi biso tozali komi benga déjà biso peuple. Donc nous voulons et nous sommes une émanation du peuple. Il y a population oyo lelo mingi ba mimona ka ba pointakande ba tuna misapi ba ngwana nde ba politicien tolobi non nous n'allons pas seulement rester dans l'ombre et commencer à mettre notre malheur sur les dos des autres. Nous allons tout faire pour être là, pour être cette population qui va se prendre en charge et qui va participer à la gestion du pays. Maintenant, ce qui tolingi peut se fixer, ce qui biso tozali peuple, la banzi na mboka oyo, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui a eu mandat de parler au nom du peuple, c'est le président Félix Tshisekedi. Pe biso peuple tolobi non, motoana lokola yende population. Et si là qui déjà kopona pour akamba biso sengeli to sala nini olé akobanda côté de concan jambe tout ça tolobi to accompagner na vision na ye pour pas mater vision na ye pezali ko se marier na oya biso de talati na ndenge to ye ko chité na kati ya union sacrée peut to se décider ko accompagner mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Bolandi Tshisekedi certainement il y a un objectif même Pierre Alobagi na landi yo pona zwanine. Bolandi Félix Tshisekedi pona ni. Non, eloko liboso ezali pona koluka progrès social ya population. Okoya komona mpasi ya congolais e uti kaka na manda oyo te. Kobosa na te uta époque ya zairianisation. C'était déjà le début des problèmes. Okamati moto ya tangi comptabilité par exemple a créé société naye. Obengani ye Okamati pêcheur moko to mutu moko boye olobi yo komi DG ya société oyo. Mais c'est comme ça que l'économie était par terre depuis cette époque.
et suki wana te ba pillage elandanaki na ba année 90 91 c'était ezaki pour ba pillage to suki wana te arsenal ya ba guerre ezako se suivre tout ça insécurité makambo ebele et sali que mboka eyaki kokoma na situation ya malamu mingi te alors ba acteur politique bazalaki uta kala ebele ba démontrer ba limite na bango ba lakisi ke oyo bazalaki nango ya malamu pona congolais basili ko pesa yango yoki mokonzi mboka pour l'instant azolo bela makambo etali renouvellement ya classe politique pona ko kena renouvellement ya classe politique ala na posa ya makanisi ya sika mayele ya sika mayele batu ya sika po basangana na ye mais pona nini tolandi mokonzi mboka tolandi mokonzi mboka exactement Tshisekedi a commis déjà la souka il faut tika pouvoir na 2023 ezali loko ya liboso parce que to comprendre que projet na ye ezali malamu mingi pona congolais esengeli to tia ye maboko po ye moko pe azana posa ya bozo tia maboko pona 6 mois Tshisekedi atika lika na 6 mois bo tia maboko na 6 mois pour bato balekaka ba institution etikalaka mais c'est ce que je dis bokokaki kozana ye depuis longtemps mais atikali na 6 mois ya pamba pouvoir non tolobaki ke na plateau na yo nde toye ko lobelango polele lelo mais utakala tokenda ko pesa ba formation na Mbujimai c'est dans le cadre ya ko accompagner tokende ko pesa ba formation na Matadi c'est dans le cadre ya ko accompagner bande comme Susu notamment secrétaire général adjoint akendeki ko sunga bande comme Susu na ba formation na Nord Kivu pe Sud Kivu zali na toujours na cadre ya ko accompagner sali ndeko si je comprends besoin accompagner Félix en tant qu'autorité morale, ceux qui assurent ici pouvoir en 2023, n'engazolo wanae, baoyo bakoya sima, na compte à Union Sacrée, toujours sous l'impulsion à Tshisekedi, bien qu'il ne sera plus président de la République, vous allez continuer à soutenir. C'est dans ce sens. Premièrement, la ligne a précisé l'Okomoko. Président Félix, c'est vrai, Aza fin mandat. Mais Aza, comme tout autre Congolais, Aza l'issue sur la possibilité il y a qu'à se présenter pour un second mandat. Selon la Constitution. Selon la Constitution. Et nous, qui croyons à sa vision, nous pouvons soutenir. On commence par le présent. On peut pas se projeter dans le passé ou dans l'avenir. On commence par le présent. Maintenant, là, il est en train d'exécuter. Peut-être dans 6 mois, où est-il dans mandat, Oyo, nous l'accompagnons. Et le prochain mandat, nous allons toujours l'accompagner. Donc, biso peuple tolobi, toye wana, tozana posa, to s'engager na ko soutenir mokonzi mboka la makaniso azana yango pour na ko changer mboka oyo papa sango. Donc, selon Bino, Félix aura un second mandat. Pour ça, na biso ezalinde wana. Pour ça, tous et la population à s'exprimer na urne. Tous et la population à s'exprimer na urne, mais déjà, tobanzi, que au vu, il y a un changement tout. Président a impulsé na mboka oyo, na banzi second mandat wana eza déjà na poche. Second mandat avec un bilan. Quel bilan? Vous parlez de quel bilan? Na linga kinde olobela makambo ya bilan. Mokonzi mboka peut-être bato belé baye bakate. Mais na actif na ye asali makambo ebele. To bandata na makambo etali diplomatie. Okoya ko sutuka lelo mutu moko boya lamuki alobi non bitumba zo salema na Congo ezali bitumba parce que ngai na mabele na ngai ezalaka na Congo ezali mboma ya diplomatie agissante ya mokonzi ya mboka ezali déjà élément moko monene pona bilan ce qui tolongwe na secteur ya diplomatie toke même na secteur ya éducation okomeka kotala article 45 ya constitution et banda qui consacré principe moko simple ya gratuité ya éducation de base depuis kala mais ba congolais na ba konzi mboka bazalaki wapi pona ko tiango en application mais cela kiti mokonzi mboka tata Félix Tshisekedi aya pour lo bano bana nyonso bakende kotanga parce que soki bana oyo bazotanga te bazali danger pona mboka na biso na mikolo ezali koya lelo soki otamboli na babalabala kokuta bana bazali susu ndenge bazalaki liboso te bana bakei kotanga kelasi et puis ba école ezokoba na kotongama na cadre ya programme ya 145 territoires à travers la République. Il y a des écoles qui sont en train de pousser. Ezali ba signaux forts, même très forts, ozo la kisake mokonzi mboka na makanisi nae
akutaki Congo na point X, alingi amema yango na point Y. Donc Congo kotika la kaka ndenge ezalaki te. Voilà ba élément oyo ezo mema biso to accompagner ye d'abord mandat wesila na kimia pe to tia ye maboko azwa mandat ya mibale avec une majorité écrasante et permettre ye sikoyo abandisa makanisa sika ndenge tolobaki parce que kozala tango oyo Congo koza susu ya kolela te. Il faut qu'on mette ba batterie surtout en marche pour na peuple congolais abika ya solo et sengo ya mboka na ye. Très bien, allez, nous sommes en direct, on va prendre une petite pause. Avant de revenir pour la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'actualité politique. Biso Peuple et Adore, regroupement politique IDPS qui bat. Ouais, mais le politique, il y a beaucoup. 910 partis politiques. 910 visions différentes. 910 autorités morales. 900 sièges à partis. 900 demandes à marche. Protestation, tout comme soutien au chef de l'État. 900 esprits à la tête de chaque parti politique. C'est grave, hein? C'est grave. Je vous dis que c'est grave. Des fois, si on a zolo passe, il vaut mieux mêler à ta maille à Bedacho et Deno, mêler à Okaka pour les Kaibwa Pembe na bido à maille, mais là ta maille à Bedacho pour moi exact. En image, on se retrouve après. À tout à l'heure. La République démocratique du Congo a totalisé le vendredi 30 juin dernier 63 ans depuis son accession à l'indépendance. C'était une occasion pour Biso Peuple, parti politique cher à Sandrine Kessé, d'investir ses nouveaux cadres et d'annoncer solennellement son adhésion au regroupement politique IDPS Kibasa, au siège social de ces regroupements politiques dans la commune de Kintambo. À cet effet, le secrétaire général de ces regroupements politiques, Maître Pichu Lufusa, a fait un bref bilan de tous les prédécesseurs de Félix Tshisekedi, notamment de celui du régime de Joseph Kabila. Commémorer ensemble 63 ans d'indépendance ya mboka na biso. Ezali mokolo ya feti, tolingaki elongo na bino, to fete na lolenge ya Biso Peuple. Boyede. Bonne fête Biso Peuple. Nakati ya 63 ans, 18 ans, ezwama na régime ya Joseph Kabila. Donc, soki totangisi nyonso esali 50 ans. Avec quel bilan? C'est que totali makambo ya bilan ya 63 ans, moins 50 ans. Nous avons une grande partie de l'indépendance na biso et ça consommé dans 50 ans ya gestion à Matumbali. Quel est le bilan de cette gestion? À son tour, la présidente de Biso Peuple, Sandrine Kessé, a profité d'investir le nouveau secrétaire général du parti, nommé par elle-même avant qu'elle s'exprime en ces termes. Nous, Biso Peuple, nous avons choisi, accepté par mon billet, qui est votre moi, qui suis votre président. Vous avez confiance dans la, n'est-ce pas? Biso Peuple troquete, na bisanga, poteto longa, poeto poete. Hello, ba sepelisi biso, ba honoré biso, ba kondi ya regroupement na biso politique, oyo ebengami na kombo ya UDPS Kibasa et allié. Il faut noter que plusieurs cadres ayant pris part à cette commémoration ont procédé à la signature du livre d'or de l'UDPS Kibasa. L'esplanade du bâtiment de la territoriale a servi de cadre pour la présentation des criminels qui sèment la peur et les inquiétudes dans la ville-province de Kinshasa. Ceci, au regard de la situation sécuritaire qui demeure tendue ces derniers temps avec le phénomène kidnapping qui bat record. Au total, 28 présumés criminels, dont 6 demoiselles et 4 policiers, accompagnés de toutes les preuves tangibles, notamment 3 voitures marque Toyota, 7 motos, 5 machettes et une arme, ont été présentés devant le VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi et agent de la police nationale congolaise. L'un des présumés kidnappeurs, présenté à ce jour, explique comment il s'est retrouvé parmi toute cette bande. Grand voleur reconnu, on a entamé plusieurs fois dans la police. La prison, elle a démanqué,
bazalaki na grâce présidentielle nazalaki na idée ya kosala su baforfait si naye kokutana na fashion oyo avandi wana aye korekrite ngai ayebisi ngai ke il faut kokoma kosala baenlèvement ya bandai kosala mwa aza na équipe na ye na équipe me bakangai bango bakie na prison ayebisi ngai nalingi nasoleve su ndenge mo major auti oloba mpona makambo baorgane ye ayebisaki ngai ke baorgane bazala mutu batekaka ngo mais soki bakati mutu baorgane batikaka ye te mpona koefase trace donc soki eza na bafamille oyo baenleva ndeko na bango amonana lisusu te c'est que bakataki baorgane et puis eza na place bakundaki ye donc wana il faut kosolola na monsieur Fashion. Jetant le fleur à la police nationale congolaise d'avoir mis hors d'état de nuire ces criminels, le patron de la territoriale, Peter Kazadi Kankonde, souhaite mettre tout le moyen en œuvre pour en finir avec l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Une occasion pour lui de rappeler que la sécurité demeure une affaire de tous. Ils ont fait la collaboration de la population dans le service de l'ordre. Donc, dans la population, collaboration dans le service de l'ordre. Dans la plupart des localités, en social des années. Pour le commissariat provincial, ici, commissariat général, ils ont à Kinshasa. Ce qu'on dit que, à niveau de quartier et comité, maintenant, à niveau du Polo, dénoncer par milieu dans la quartier d'Abinon. Et pour Sungabiso. Notons par ailleurs que, depuis quelques mois, la ville de Kinshasa... Oh là là, Nzambeyo Kabiso Mawa. Allez, dernière partie avant de terminer, l'actualité politique, on va avancer. Okay. Partie d'Abino dans la siège quand même, aujourd'hui, il y a une adresse, les amis. Toza na adresse, na Kitambo Magasin, voilà. Quartier Salongo, numéro 40, avenue Lado. Ce qui va déjà une salle, mais aussi bah déjà zo sale makaka na siège na biso na Kinshasa, toza pe na siège ya fédération ya Chang na Njili. Soko leki bon waneza Kimbanteke. Oleki saute mouton ya Njili, oleki avant comme saute mouton ya Pascal. Voilà, comme on a bâtiment moko eza wana, comme on a toche pancarte munene biso peuple batpe bazako adhérer kuna. En dehors ya bisika wana, toza pe na ba cellule na biso de base. Na ba quartier, tout ça, bat bazako adhérer donc adhésion au Salema sans problème. Très bien. Allez, on va parler de l'actualité politique, phénomène kidnapping à Kinshasa. Bazako enlevé Batou. Nous devons dénoncer, nous devons collaborer avec la police, on doit collaborer avec la justice. La sécurité est une affaire de tous. Ne laissez pas la responsabilité seule à l'État. Bien que la part du lion de la responsabilité revient à l'État congolais. Mais il faut une certaine complicité avec le peuple congolais pour permettre à l'État congolais de mettre fin à cette hémorragie. Bakanga Ibango lobby. Maintenant, Mikole Outoleka, mais va présenter qui bango mokolo ya lobby. Bazala qui est pas ya VPM, baye kotali sa Peter Kazali. Botalaka ba photo. Na lingina loba wa clair, nazo loba na yebi fonctionnement ya justice congolaise. Je sais bisonos toza ba témoin. Lelo yo po longa dossier na l'état il faut za na mbongo. La grande partie. Bato mukie bazo longa dossier parce que bazana a raison. La plupart il faut avoir de l'argent. Si tu as de l'argent, si tu as des parapluies, tu es un colonel, tu es un ministre, tu sais gérer la gestion, tu sais gérer même la justice, na poche na yo même en distance. C'est la honte pour notre justice. Ce n'est pas moi, le président de la République à Goma l'avait dit. Le président n'est pas totalement satisfait. L'état des droits qui a prôné, qui avait comme un pouvoir, ma papa, loin de la réalité par rapport à ce que lui voulait pour l'État congolais. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir ici. Donc, tolona qui espoir, makambo et bimi eza iloko mususu. Le peuple congolais a encru na étoile de droit. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est le contraire. Bah, magistrat, le chef de l'État ne va pas venir siéger chez vous là-bas. Mais bino boza ba magistrat, bazo pe sabino confiance. Tu espérer que la justice élève une nation et que vous qui travaillez pour opérer sa justice, l'honnêteté, vous avez une recommandation divine. Bah, tu n'as sous question pour Nabino. Yesu a fait sa réponse à défendre Bino pour la Rosambis.
Mais vous êtes en train de faire une grande partie, je ne parle pas de tous les magistrats, je sais qu'il y a des magistrats qui travaillent, qui sont honnêtes, mais baza poignée à mouké, une grande partie à magistrats, bango wana basé soldats là un exercice et escroquerie, de la criminalité sur le plan juridique pour la co-extorquer batuba zo bango bambo. Un magistrat corrompu, il y en a aujourd'hui. Ba continue bango na kati ya musala bazo coopérer na avocat. Azo ebisana avocat comment tu vas faire? On arrête de Koulouna. La plupart des personnes qu'on a arrêtées aujourd'hui, oh balaki sibiso, baza bato aliboso te bakanga bango déjà ba récidivistes. Ce sont des personnes qui autrefois étaient arrêtées toujours pour un acte criminel, criminalité. Ils ont été condamnés, envoyés à la prison. Peut-être n'ont même pas été condamnés, mais facilités par des magistrats en complicité avec la famille. Il y a bato bazala qui accusé Bakimisa Bango. Et c'est la honte pour la justice. C'est la honte pour ce grand pays, la République démocratique du Congo. C'est inacceptable. Bato bele bazo perdre ma pangu na bango na l'État. Soko ke ba dossier na lembi. Ba parquet nyonso bato bazo ya kofunda makambuka kao. Ngana za ozota la dossier est facile, même un aveugle à entendre seulement l'explication du dossier peut comprendre que si, même si je n'ai pas lu, mais j'ai entendu, je peux comprendre. Mais les magistrats qui prétendent être intellectuels, mieux placés pour mettre en ordre l'état des droits, il n'est pas en mesure de le faire. Ce qu'on a bon la justice, nous l'homme. On a bon côté et l'autre côté. Batu bazo boma bozo qui misa bango na téléphone. Yo muto abomeli yo mwana. Tala mama ona lobi azotambola na photo ya mwana na ye babomi. Mama ona azotambola na photo azoluka nani abomi mwana na ye. Elongi ya mwana nani abomi mwana na ye. Mama ona lukaka muto aboma mwana aye kozwa information. C'est grave, c'est grave. Batu abomi banani. Ba garçon ya classe. Ba garçon balataka jina taille basse. Ba garçon baza évolué. Ba garçon ba memagamba bende baza mabumu plat. Ba tiktokers. Na moya zo mona na za influenceuse mena butu aza osala kidnapping. Ba nyokoli batu. Bandeko na biso, ba leki na biso, ba tata mwasi na biso, ba cousine na biso, ba fiancé na biso, ba chéri na biso. Ba vice maman. Tala milo, ta bilongi ya batu, basi na mibali. Tala oyo mibali nde mibali. O mibali na basi nda bazana kati. Ba sasinde ya kosasa. Koiba na koiba. Muso komona bomoni frère na bino église. Muso komona voisin na yo. Muso komona moto ya kumbaka taxi. Moto mususu garçon mo bokola naye. Moto mususu hote ya me akenda biso na mangenge. Moto mususu garçon na zalaka na boîte. Garçon c'est grave. Tala bilongi ya batu. Tala bilongi ya batu bandoki. Maintenant, je pose la question à Bato Babengaka, droit de l'homme bazawapi. Bato Babengaka qu'on défende, nous les organismes de droit. Bon, moi, tout le monde, minoko na bino, bisous des organismes et droit de l'homme. Nous sommes venus pour défendre les paisibles. Bon, moi, minoko, pour défendre des aventuriers, des criminels, les bandits de grands chemins. Bazo kata ba organi ya batu bakende koteka yango. Bazo perdre milimo, ko faire perdre milimo batu na bafani. Bazo ma tata ya batu, bazo ma basi ya batu, bazo ma bana ya batu. L'espoir ya ba famille ezokende pour na batu. Maintenant je vous pose la question. Et tout le monde ne va pas ça na batu. Ba pakola bango mafuta, balimbisa bango pour ba lobby public, to sengeli ba bomba bango ko bomba. La loi d'Italie est pour aidant pour dents. Au sali église, faut ça la cacher, ma frère a têtu, faut pas kangama. Cimetière est à hôpital. Talaba criminel. Nabutu, garçon mokaza branché, garçon à sololaka. Oh, ya bana basi wana zo mona wana komona mona mwasi azali tiktokers influenceuse. Bake na Dubai. Balie salité à batu. Basili si makamunyo so akoli ya salité ale siko bakoti na kidnapping. Bakata ba organe pour batek. Bozo monat. Magistrat Zotal. Quand on va commencer à juger bateau, par manque de preuves, on les a accusés faussement, il n'y a pas de preuves. Ces gens ici seront libérés. Tout le monde a la carte de la société, tout le monde a même 10 ans, même 5 ans, au nom du principe juridique, ça n'a pas respecté la procédure, faute de preuves, dossier classé, toujours le chargé bango. Magistrats ont coopéré. Je pèse mes mots sur les magistrats.
Je ne parle pas de tous les magistrats, mais je suis en train d'interpeller un petit groupe de magistrats, de corrompus, de coopérants. Ils vont créer des deals avec des avocats. Et sa famille, beaucoup de ça qui est prison. À partir de prison, abima qui est matadi. A qui est mbanda kava dans la lisala moi mouké à kozonga sim. Place à qui kuna pe à qui kobebi sabato. Les locaux quand à prison, est-ce que ça représente la peur pour certaines personnes? Ba criminel babanga sous prison. So kangi criminel les là zo ba tindanga na koma na ngada na prison. Parce qu'il y a kozwa visite ya batunayi. Babanda koya kotalayi. Babandokota bazota bazopese biloko kolia. Basombeli chambre, il est très à l'aise. Et on va coopérer. Ceux qui mesurent, qui montent la grâce présidentielle. Qui sait que le président a signé grâce présidentielle. Bakamati miibi ya politique, bakoti bango la carte. Bakani si peu ba bandi ya bras ya grand chemin, bakoti si bango pe la carte ya liste. Babimi si peu ba criminel. Pe bolobi nzamba la kate. Ndeko na biso pena nzombe ka muta intervenir nzombe. À intervenir, pour blaguer avec Dieu. Cher magistrat, t'as la photo à moi sinaban. Oh, zo sala pona mboka. Le col lingi kozala honnêteté pour le pays. Alors que la justice, elle lingi kozala élément moteur pona kokolisa nation o ndenge tozo koloba. Likamboza telia mbongo. Mais okozonga nanda kutaka muso kufa moi sinona bara na yo makile sili bango. Aucun hôpital babo yata ko simba bango. Bana no bako futa. Tala photo à moi sinabana. O mboka ndenge ni so mutaza na réseau ko perdre des réseaux pour azaki mbongo. Ezala kapi. Batu azobo mabatu bolimba pakola bango mafuta. Bapakola bango mafuta balo bake baye bani bako ba star. Je vous ai posé la question. Bino batu azola na Facebook, boza na YouTube, na Twitter, na TikTok. Je vous ai posé la question. L'abolition des peines de mort. Tout ça, une opportunité ou une exigence. Bamsou balobité to boma batouté. Ouana baza abolitionniste. Ba rétentionniste il faut retenir peine to boma batu. Bino bomoni ya ondeni. To boma ou bien pas kola batu mafuta. C'est à vous de répondre. Ne manquez pas le rendez-vous du samedi à partir de 19h. Na koloba makamu samedi 19h. Allez ndeko, kidnapping bisonyo sur tout ça ba victime, ba pasteur, ba policier, ba journaliste, tout le monde est victime. Les étudiants, on tue tout le monde. Et on enlève tout le monde. Bato bazo enlever mandeko na biso. Ba facteur explicatif eza nini. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, bino en tant que jeune, bino en tant que parti politique, qu'est-ce que nous devons faire pour aider Congolais, l'État congolais pardon, à mettre fin à cette hémorragie? Merci beaucoup Papa Sango. Phénomène ya kidnapping eza phénomène moko zo pesa biso passe. Ya solo na mikili nyonso ya poto par-ci par-là criminalité ezalaka. Mais oyo ezo salema na mikolo na mboka na biso ekomi ko moi na niveau ya likolo. Alors ba facteur oza ko expliquer ezali tout simplement mutu azali susu na bolingo ya moninga na ye mutu te akanisi ke po azwa mbongo ifo ateka mutu mobimba a sacrifier mutu mobimba. Tala parmi ba raison oyo ezo mema biso tokende ko soutenir mokonzi mboka oyo azako insister sur les réformes. Alors tango azako lobela ba réforme biso tolobaka na concept na biso la refondation de l'État. Tozo beta cette tango nyonso pona likambo etali ba magistrat. Alors esengeli ba magistrat ba yeba ke mutu soki asali mabe esengeli ko appliquer oyo to benga na lopoto état de droit. État de droit lingi kolobaka ka toto sa mibeko ya mboka ndenge elobi. Alors tango mutu azako kota na ekiri ya batu mabe na mo ya kosi batu ke no ya azali tiktoker, azali influenceuse, azali boye mena butu azako faciliter to azali yemoko auteur ya ko kidnapper batu mosusu. Esengeli sanction ezala sévère. Sanction ezala toki kozala na complaisance parce que tozali boye non. Bateau bazoko kende, bazo bunga, bazo kufa. Mais ce sont des Congolais comme nous. Ce sont des Congolais lokola bateau et outi kola kisabiso awa. Bazana droit ya ko vivre, bazana droit ya ko tinda bana bango na classe, bango moko bazana droit ya ko kende na classe. Mais ceux qui lelo pour ne rien faire, ba kidnapper, alors c'est inacceptable. Alors lokola échantillon et mon ami. Félicitations na la police.
félicitations na ba service ya sécurité oyo ba tie maboko na bato oyo bazali ko semer terreur na mboka na biso. Et sengeli bazwa sanction moko exemplaire. Sanction sengeli zala ya pete ya komekate. Et sengeli zala sanction moko oyo baninga na bango. To oyo ba tindaka bango ba yoka ke kuna ba fongoli miso. Parce que to umeli na kola lo moni ke situation évolué te. Ba dénonciation e salemi mais ekoka kite. Siko toko sangisa toko dénoncer. Et puis toko senga na justice neye ba réforme zo salema. Ba magistrat ba koya sika, bazala ba magistrat corrompu te, bazala ba coopérant te. Il faut bazala bato ba ko travailler selon le droit public. Motasali infraction, condamné selon la loi. Ce qui peut te moni magistrat moko sima ya kidnapper azoko coopérer na avocat pour na ba libérer muto ya kataki mutu ya bomaki muto ya salaki boy ya levaki ya salaki boy non toko dénoncer pe magistrat wana na histoire ya mboka na biso. Moi je connais des magistrats qui ont été révoqués bien que nommés par ordonnance présidentielle bazwaki mbano na bango. Alors à partir ya lelo biso to lancer siko opération ya ko dénoncer. Toko sala pe sima ya ba magistrat kotala ndenge ni bako sala ba jugement pe ndenge ni bako condamner ko sanctionner batunyo sotu wana ceux qui te moni mbilinga toko tika te toko dénoncer. Très bien. Alors peut-être pour terminer les élections pour bientôt mois de décembre sauf imprévu. Kadi Mayambi 4 leaders de l'opposition Muzito a été reçu na côté na Imoko. Mais Bangones Bazolo va presque la même chose. Muzito dit il n'est pas confiant dans le processus électoral. C'est ce qu'il a vu après avoir parlé avec Kadima. En tout cas, rien ne rassure que l'élection vous allez vraiment des élections crédibles. Autant il faille le avec des préalables. Vu le timing qui nous reste, au-delà de la bonne volonté, Oyo, Kadima qu'il veut à tout prix organiser les élections. Biso peuple tout di Mayango, mais ça sent les dialogues. Ça sent les dialogues. Il y a quelqu'un qui a dit, Francine Moyumba, quand on arrive les 23, le 20 décembre, si Félix Tshisekedi n'organise pas les élections, il n'a qu'à démissionner. Ça sent les dialogues. Est-ce que Bino Parti, Biso Peuple, vous êtes prêts pour les dialogues? Biso Tozoko s'est préparé pour la élection. Mais il faut qu'on précise une chose. Toza na kati ya processus électoral. Ou ezali na ba étape belé. Pe pona ko crédit ba acteur na kati ya processus électoral wana ezali notamment majorité to pe union sacrée pe opposition pe la CP la ki makasi na likanisi ya mokonzi ya seni o azwa ki likanisi ya kosolola na ba opposition peut-être soki na kosala bosenga et kozala asuka wana te parce qu'il n'y a pas que l'opposition qui est partie prenante na processus wana électoral. Il faut ayoke la bato ebele pe soki lelo tolobi était élection kozala te. Moi je pense qu'on ne doit pas être pessimiste. To monaki toza l'expérience awa mokonza mboka oti koleka Joseph Kabila alobaki ko organiser ba élection sans l'apport et financement étranger. C'est tout le monde qui disait élection kozalate mbongo kozalate, mais on a eu quand même de bonnes élections ici qui ont abouti na on a eu de bonnes élections. On a eu de bonnes élections qui ont abouti. Voilà, ils ont engagé qui ont abouti na élection à président Félix Tshisekedi. Donc, parce que Tshisekedi lui-même n'a pas reconnu qu'il y avait de bonnes élections. Je suis étonné d'attendre qu'il y ait de bonnes élections. Bon, ça on peut... Tshisekedi lui-même on peut en faire un débat. On peut en faire un débat à Koloba. Les élections ne se sont pas passées bien à 100%. Mais du moment où l'objectif a été atteint, c'est-à-dire de nous donner des élus dans le Parlement, qui a coupé sa biseau élu à niveau présidentiel, moi je pense que l'objectif a été atteint et que le processus peut être jugé comme étant acceptable. Sinon, soki mabezala ki batu baninga kota lisango liboso banzuzi pe banzuzi baninga bakata na minute oyo eloko esenye libiso to sala lokola ba congolais pe ba acteurs politiques ezali ko prêter main forte na seni pour ayeba na ko organiser ba élection lo lenge longo bani pe na délai constitutionnel. Et aussi mboka o eza mboka na biso nous n'avons que le Congo comme pays. S'il faut dialoguer, pourquoi pas? Ce que c'est Ngelito solo là, pour Makamboué Bonga, pour Makamboué Keneliboso, nous n'avons que le Congo comme pays, comme patrie. Nous avons des pères et des mères. Non. Donc nous n'avons que le Congo.
S'il faut dialoguer, on va dialoguer, mais comme acteurs politiques engagés dans le processus électoral, nous sommes engagés et nous affûtons nos armes. Nous préparons nos candidats aux élections. Voilà. Très bien. Allez, peut-être pour terminer. Peuple Azali Mwana Mukete. À travers le monde, si Mayama Ponami, tout le monde a capé Toyoka Kaka, la contestation. Exemple, moi, qu'on a repéré ça, na États-Unis. Tango élection salemi entre Joe Biden na Donald Trump. Trump a l'obaki non, victoire na ye, baibaki. Alors, biso tokoki kolekisa tamingite na ba réalité ya ba contestation ya makambo tout ça mike ça c'est pas notre préoccupation. Mais na lingina zonge la mukeli kambolobaki ya ba leader tout ça boy. Na rencontre ya président ya Seni. Uta makambo ya élection e bandi na mboka na biso. Na institution Tobengi Seni, il y a toujours un cadre de concertation qui est toujours permanent. Félicitations pas ya président ya Seni parce qu'il a activé sikoyo démarche ya ko solo la na ba acteur to ba partie prenante na mapona miwana. Biso peuple ndenge secrétaire général adjoint et chargé à communication au Koloba. Tozo bonga mana biso pona ko kena ba élection. Ezala bakanda na biso ya Kisasa. Ezala bakanda biso ya Guadolite, ya Mobai Mbongo, ya Walikale, ya Mbujimai, ya Luiza, ya Songololo, partout bakanda na biso ba yebike biso tozo kende na ba élection. Likambo etali dialogue. Dialogue ezalaka toujours tango nyoso. Oyo utaki ko salema semaine passée pe salema ki lobby. Mais comme on ango nini? Ezali solo kasite. Asili solo ande bato français ba lobby dialogue. Dialogue nyo surtout yango wana. Congolais azako zela su selo ko mususu te. Congolais lingi mboka na e ekota na oyo to bengi progrès social. Très bien. Voilà. Allez, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Bis au peuple, c'était l'air parti. Je pense que précieux, quand je vais me séparer avec deux amis, vous allez revenir avec le même élément. Au Basaki, il y a des gens pour Batouba Monango, Batouba Yeba, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un dernier mot. Dernier mot, Tokoyi, ko loba ezali ko beta sete, na o ezali particularité à bis au peuple, to loba qui awa été, pona ko sunga population, o ezali na kati nzala, na kati mignon, ko bis au peuple a sali a institué ba formation. Pe tozali na ba partenaire qui nous na libanda ya mboka. Tozali ko d'ailleurs c'est une occasion pour moi ya kopé sa merci na mwana mboka moko ya buti musika na poto o ya sala ka déjà yango azali na ba no sa ba formation en ligne avec des partenariats avec des très grandes universités du monde. O aye pe ko adhérer na biso peuple amemeli pe biso yango. Pe tozali ko koba na kosenga na batuli ya motindo wana koya ko sala été la population doit être informée, doit être formée pour produire des richesses pe ko banda rosala. Et là qu'on a koyi ko senga na ba o nyon sto bazali ko landa biso surtout la jeunesse ezali ko yebisa bango ete biso peuple ba porte eza ya ko fongwama eza polele biso peuple eza ligable ya mutute biso peuple ezali ko pesa chance na mutu nyonso oya o kota na politique o kota na gestion ya mboka po lobby o banda ko lakisa batu misapité mais yo pe ozala à terre prenante na gestion mboka. Merci beaucoup papa Sango eloko ya liboso zali ko benga ba congolais ba fongola misu pas à la vigilant pona ko dénoncer mbilingo ezali ko kota na mboka na biso soit na nzela ba kidnapper soit na nzela ya bato bazo koti c'est la biso tribalisme et autres to boyango to lingi unité nationale to zali ko benga congolais nyonso tout à s'unir autour ya chef de l'état pour na poussa mboka na biso et bimana gouffre tout monde na peine na miso ya bat parce que ça fait très longtemps même na concert ya ba nation lisolo ya Congo bandai ko beta masusu te yango sali ki makambo ebele e bandai susu ko yoka na pete pour na Congo et to viva ki ba conséquences énormes eloko ya misato biso peuple azo bonga mapona ko kena ba élection na nzela ya regroupement monene o to bengi yango IDPS Kibasa et alliés. Bisika wapi makambo zali ko bongisa malamu penza ba commission zali ya pied d'œuvre pe makambo zo salema pour que to. Allez, on a fini pour aujourd'hui.
J'espère que demain, on va se retrouver pour le même plaisir, le même travail. Papa Molière pourra être probablement avec nous si la direction décide. Peut-être Papa Molière sera avec nous pour la première partie. Deuxième partie, ça sera les débats. Et puis le jeudi, n'oubliez pas, Justin Bitakwira sera avec nous ici, Nabosolo Télévision. Boza et Belé Liboso TV Nabino. Nous espérons que vous allez rester scotchés. Ne zappez pas, vous n'avez aucun intérêt. Kakabo Solo. Alors, programme nécrologique, mon ami à moi, Gimpouto avait perdu Papa Lekinae. Papa Lekinae à Koufaki. Matang à la Bango, à partir à jeudi déjà. Bakobi Misayango, honorable Mputu, Yeyo à Koufaki. Donc, veillée mortuelle dans la salle Les Jimènes, 6 croisements des avenues Université Malou, la commune Lemba, quartier Rigini. Et puis, côté assemblée à Rigini, à Pasteur Barouti, Aré Maloula, le programme Ezali. Bakundaye, vendredi, oraison funèbre, na morgue, il y a 50aire. Donc, mes condoléances encore une fois de plus, na famille. Baoue, Bazolandanga, Nzambape, Sabango, Makasi. Et puis, Banaoue, Batikali, Nzambepe, Abomba, Bango. Pour le reste, courage à mon frère. Moi, je vous retrouve demain. Restez toujours avec Bosolo Télévision. Nous sommes vos yeux, nous sommes vos oreilles. À très bientôt. La République démocratique du Congo a totalisé le vendredi 30 juin dernier 63 ans depuis son accession à l'indépendance. C'était une occasion pour Bisso Peuple, parti politique cher à Sandrine Kessé, d'investir ses nouveaux cadres et d'annoncer solennellement son adhésion au regroupement politique UDPS Kibasa, au siège social de ces regroupements politiques dans la commune de Kintambo. À cet effet, le secrétaire général de ces regroupements politiques, Maître Pichu Lufusa, a fait un bref bilan de tous les prédécesseurs de Félix Tshisekedi, notamment de celui du régime de Joseph Kabila. Commémorer ensemble 63 ans d'indépendance Yamboka na biso. Ezali mokolo ya feti, tolingaki elongo na bino, to fete na lolenge ya biso peuple. Boyede. On fête biso peuple. Nakati ya 63 ans, 18 ans, ezwama na régime ya Joseph Kabila. Donc, soki totangisi nyonso esali 50 ans. Avec quel bilan? C'est que total makambo ya bilan ya 63 ans, moins 50 ans. Nous avons une grande partie à l'indépendance na biso et ça consommé na 50 ans il y a gestion à Batumbali. Quel est le bilan de cette gestion? À son tour, la présidente de Bisso Peuple, Sandrine Kessé, a profité d'investir le nouveau secrétaire général du parti, nommé par elle-même avant qu'elle s'exprime en ces termes. Nous, Bisso Peuple, nous avons choisi, accepté par mon billet, qui est votre moi, qui suis votre président. Vous avez confiance par là, n'est-ce pas? Bisso Peuple troquede, na bisanga, poteto longa, boete. Hello, ba sepeli si biso, ba honoré biso, ba konti ya regroupement na biso politique, oyo ebengami na kombo ya UDPS Kibasa et allié. Il faut noter que plusieurs cadres ayant pris part à cette commémoration ont procédé à la signature du livre d'or de l'UDPS Kibasa.